Ouais, le bon qui frère. Non. Ah, naza kasa exercer métier nanga. D'accord. Donc, alors, Sandra na banda pa ko la bilona vient jour à Tunier. Mais ndoni ni petit ngo siko ti siko mo ni petit na yongo, petit ngo ko ratese biso mbongo kaka boye. Akora ratese biso mbongo ebike pona oba otanga bakomba bandeko mususu. Tel apesa achaki de $200. $200 penza irate biso. En plus ndenge Shadrack azoya boye, azoya na $100 oyo. Yanine. $100 oyo. Mike Lokamba tindeli biso. Alors ndesiko Sandra répondre. Alors bina ebisa kio. Mwana na okokane koloba te. Aki magane caméra, okokane koloba te. Ouais, réponse à Sandra. Réponse à Sandra. On sait les questions. On y va. Yesa tabizela na benga Sandra zu téléphone, andi ko benga Brinette mwana nsuka. Tout ce téléphone sonné Brinette a invité. Sœur Christina Fandi, ngana Fandi, balati biso pe ba micro kande na lati yango boy. Un temps yemo kwa bino c'est la bosse na ngamo na bengi na su téléphone yemo kisi njoka bengi Brinette mwana nsuka. Tout téléphone sonné petite a invité. Akatina. En attendant toujours briefer kaka pour bande émission. Bou Brinette a rappelé Kisinjo. OK. Kisinjo a yambi. Petit moi bengi, c'est là. C'est quand on makelele muno. Petit moi bengi. Ta. Ya Kisinjo a chepe me libre. Te nazalaki na douche si bobenga ngana na ucho bimaka siko na ne to sura boy kutu na de ali kolwa moto na zoya wana yaka pena no kiko ba kamera za déjà leki nanga yaka pena leki nanga yaka o retisa biso mbongo pena boy leki nanga we satana yo na de maloba Kisinjo Kisinjo ozo répéter ngo ndenge ya lobaki na obakisa te na kolongola pete omwena bosana meki ya kobakisa te na ekoluka best d'accord na ekoluka vérité. Tango Brinette a 4 appels qui se n'aura bando c'est petit on rappelle ngako parce que pena ndeka solo aso pena ando c'est là mais oso c'est là boy petit on zo kilo notika petit on azoya mbongo ya ngaye Shadrack un temps avant qu'on a bande émission pour Shadrack à côté na caméraman Shadrack tango côté Shadrack pour toi Shadrack pose mon nez. C'est non, mamoutou normal bena. $100 oui déjà. Shadrack ayena $100. Wana Shadrack ayena $100 oyo Mike Lokamba tindi po Brinette bayamba première fois na chaîne na ye lokola sana makambo koloba. D'accord. C'est il faut bayamba na na chaîne parce que ça qui deux chaînes. Ndeko mona boko tanga kombo ya chaki 200. Mike Lokamba yebaki ndenge nini ke Brinette falo wa makambo. Eza Mike Lokamba baki parce que ça déjà logo moko basi ba sola kango déjà avant les jours où on a que ça l'émission. Selon compréhension si et logo déjà basi ba sola ki da butu petona to yamba ya koloba boy. Siko ba comme Luka chaîne nini o ba po eza na audimat et que non so ba yambi la fille et ko pesa ndenge pesa ki. Alors ba ciblé Mike Lokamba na ndeko moko on azo réserver kaka mingi kombo na alors ndeko mususu na ya proposer ki bango $200. Alors bino soki boyeli ngai na chaîne nanga na yambi na plateau nanga pour la première fois na pia bino 200. Et Mike Lokamba lokola ki sert nanga ki sinjo kaza partenaire na chaîne na ye. Ya on ba to mona mingi Shadrack ba gagner montre ki sinjo montre parce que ça partenaire na chaîne na Mike Lokamba. D'accord. Alors Mike Lokamba atinda ki fait. Alors à moni fait pesa de sur place. Et mutuloko Mike Lokamba ça fait partenaire. So na pimeli offre oyo a mona ngo pena bien te. De préférence na banda on a ye. So pende ko muso na pa ko linga na kende pe. La salle na deuxième position. Ah c'est la deuxième position toi 200. Na oko mana parce que tu as dit ça pas avec au bout. D'accord. Alors c'est bon, c'est bon, $100 c'est bon. Ah kilo le salaire. To bandi émission. Yo salle émission. Ngana sali. Wana yo mama mona ntiko continue émission. Na koti mon émission na pété. Na yebi pété. D'accord. Bazo so lango kaka. Ngana zoka. Tant on a sali émission avant na sili cette émission mona ntiko koti. Asaki accompagné na fille moko. Brinette tango koti qui si aura 4 émissions. Oh ngana bando sana. D'accord. Coupez. Pourquoi t'as non? Ah. Moi na ngai qui si aura telemi. Pour tout ça qui na feranda na eti. La fille a mati. Si aura bu ayambi. Ah moi na ngai.
nsuka na mère na bango bakobenda mwa part na bango Sandra Lina na Kisinjora bakobenda pe part na bango pour bango nde bapromoteur ya eloko ça je l'ai dit et comme ngonga faut la fille akende parce que Kisinjora faka continuer ba journaliste musu ba yaki lisusu faka sana bango be émission or minga ina Shadrack alors mon tsuka lobi na saki pe na mbongo te na tikali kana 4500 francs alors na téléphone nga pe na ka mondenge ba lo bageno azaki na téléphone c'est faut battre l'émission ba na Shadrack ana téléphone na maboko alobi en plus na za kutu ata na méga te na tikali kana 4500 parce que faut bazwa moto na ndeko ne obayaki naye aotikala na combien faut méga ouais Kisinjora pesi ordre pa ya ba jeune balanda ke ka simana moko na bango ozana mbongo wana combien pesi na 20 000 francs bazui 20 000 francs 20 000 francs 20 000 francs moins de 10 dollars moins de 10 dollars bazui 20 000 francs ba remettre mon antsuka na maboko pesi 20 000 futa moto chombo to benga soka émission ekoti to partager les candidates là mon antsuka bimi dans ma présence yo tikali nga na tikalina abimi na la fille bazalaki ne abimi parce que watu kwa ba earning wana tozalaki déjà ba 13h à 14h d'accord tango abimi parce que Kisinjora ça mana kati faut ko bima ti obima na prince ozo moto ya bimi ndesi ko to tikali Kisinjora ebisi siko Sandra ebise Sandra yeba ke 20 000 francs nanga eza bokokate bokozongisa ngo na kati ya $100 oyo Shadrack ayaki na okay parce que $100 kana normalement ndenge Shadrack ayaki na ngo faut bakabola ngo bakabola ngo 4 personnes Kisinjora Shadrack Sandra Lina janvier okay parce que ça baza moi bloc na bango ata ko janvier intervenir ki na été Shadrack azana kaka abimi ne ka journaliste simple mais comme fait mon année c'est que mutu fallait moi 15 mutu fallait moi 10 parce que hier c'est Kisinjora lobi que non 20 000 francs na ngana boy bagena okatela on a $100 OK bayoka ni kitoko wana to bimisko na lupango wana sikoyo po ya zongi pa na ya ke continuer ba émission na batune mususu c'est position bien kilolo ay bisina bio ezandeni yo faut comme ça la émission trop na ngai na sentir pena que non ngana yo ça va faut comme ça la émission trop na nga tala kaka na oteka yo pena ba côté wana to comme okende catalogue moko tozolia émission no pena so comme kota mona que non mpanzo nga pena za donc côté na yazala na ko remarquer yo nini pour na moni oza garçon moko vraiment na moni pena que mutu nezo sala parmi ba journaliste ba yambanga même si c'est bon to solango tango émission ngano to sali tango ekota tango na luka na zonga to sala émission mususu to solango vraiment très possible ndesika to kabwaneli Kisinjora koti na lupango na ye na Sandra Lina na Shadrack na janvier po batika la vraiment kini na bango parce que sika batika li ko kabolela sana bango nga sala kite apena bimi mais regret sala ki kaka babenga siko mutu oh il y a $200 et tant on va bengi le frère en question na WhatsApp babena ko kumisa e ndeni yo sala kanona bambongo no ebele yo na YouTube mutakotsa kambongo koleka yo azate bakumisi wana mais mona ngo autsawa asali déjà émission moko na Shadrack so to lingaki lobi na tongo to zale pa na yo yesu abaye abia Kisinjora ata yo moko ngana proposer bino 200 na zala mtu aliboso déjà ina posa a rafler actualité wa exclusivité quand même mais à moins bibika ki partenariat et jouer rôle abude wana te to solango akati to kabwani na Saint Christ sikoyo to na fandi na moni émission ekoti ba 21h na zaina parler na fandi dans des ala biso ba to internet toujours naviguer kana na internet en boy na mona boy atana ba 4 yaka papa chéri mais que boy bonjour papa chéri bonsoir petit nana rien tu es banité ni proche nae donc c'est pour vous dire que non derrière moi nazana mutu ata mon côté
ozo poursuivre nga pardon oza pour soutenir nga to ozo tindika nga asati ça je le dis na ye ko sala noso pourquoi parce que na moni makambo ekoti na bato na satanda te ba okyo kotango na moni ba responsable na moni bato musu na ba poto ba komo luka batinde la fille wana invitation na Schengen ba pesa la fille visa akenda kende ko porter JB plainte à partir ya France na moni bato bazo réclamer justice pona moi si justice pona boye où est-ce qu'ils ont muke la fille a lobby à kota wenge BCBG na âge à 11 ans na 2005 peuple congolais tout ça la calcule longonga na bino na banda ko bisika bozali mutu na 2005 soit zalaki na 11 ans na 2024 bobeta na ba calculatrice za ba téléphone na bino na 2024 fois na âge ni 30 ans merci moi na ye alobi en émission moi na azana 9 ans soki est à kota BCBG na 2005 na âge à 11 ans moi na soki azana 9 ans ye abotaki moi na âge ni 21 ans alors pourquoi na moni ba ser na ngaba mama kombo babimi kofinga JB non mais pourquoi bolingi bozo congolais nyoso to ndika za zoba objectif ya Kisinjo na Sandrali na babote objectif na bango ezali konda alors bazoki likonda epai ya baoze la likonda ouais. Émission liboso et salamaki yango to monaki deuxième émission lobi nan de kotangi bo ekota kombo yo moko yebiye anga pesa $200 ouais bango ndeko boyi na parce que ba pesa que primaire et information que très bien sikoyo deuxième émission au mona tuka sali pa ya Sarato là voilà yo mona ke lunga Kisinjora kuna na Sandralina pour le ba ke bango ne ba derrière moi na merci beaucoup et pas Sarato là sœur nana Christine Azalakite parce que émission na esalimi na kati ya ndaku ya Sarato là yo pozalaki na salon ya Sarato là za mututo ya mbaga no na ebinda kuna eti na kenda dia na ndaku na eti na sala ne déjà émission batu ba tele émission na bien na ba mi elongi ya Sarato la izati na photo munene bakiti ya divan bafandi wana iza ndaku ya Sarato la ou afandaka na mobali na ye d'accord bazalaki na sena biso Sandralina omoni ata na émission basali na Sarato la omoni la fille azolela mama Denise Nyakero eza loko to o babosanaki na émission basalaki na Shadrack parce que déjà prévu ezalaki déjà prévu faki abete loko wana alela de émission abimisama ya misu loko lezaki émission ya liboso asala moi ça bando kokate abando kokate parce que bando sala ngo na agitation azo rêver moko pa mukise couper ozo rêver boendeni lobaka ka mobombala moko azongi alors tant moi moni que émission wana sala yango ekoti ba congolais pe lokola tozalaka mpe mwana mwambangu ya kojuger bandi kojuger bilobele bai JB azo mériter prison JB boye oui certes JB botina mwana mwasi mais faut boye ba JB botina agini biso tout toyebi tango mwana na zui diplôme awa na komi na Barumbu na komi na Kinshasa na frère ya Wenge BCB na frère ya Wenge BCB déjà zui diplôme frère ya JB Pierre na frère JB Pierre azui diplôme d'état nae après diplôme d'état nae c'est là où mwana mwasi asali a disparaître na milieu ya caméra après avoir besoin diplôme donc mutema nanga bne saigner ça je dois le dire je me suis dit et le Congo suis un player boy sko tango no koti na ba commentaire na mona ndenge bazo sabola JB buna na TikTok boy ba direct c'est bandi JB koti miniati mona ntuka koti miniati ngaye tala inosa batu ndenga zokufa inosa zokufa kwani ba congolais tokozala na méchanceté tina ba niveau na bité oyo elekate eloko elekate parce que passion ngana okageza ya komona na batu omona mnake no mukolo page oyo omwe muto asa direct afana na France muto asa oyo akomi na page oyo aza na États-Unis aza na Canada peut-être ça que les États-Unis atikala okuta na JBT amona JBT mais eloko oyo eza nango fabriqué de toutes pièces et bini muto na zui énergie na ya che
juste car pour nous finga JB. Oui. Qu'au dîner JB, c'est là où je me suis décidé dans le bilan. Alors, Kilolo, réfléchissons. Yo le bec mon objectif n'est pas que poto. Oui. Aux hommes en tant qu'on dirait mutabane qu'on luka ba kisinjora pour vraiment que na luki poto papa chéri na mon dirait message na ngezo le kate zo comme bien te. Bon luka la nga moyen mon sous na ko l'excellent message. Donc la bango bazaka. Vraiment na kata média. Ba luka les solutions. Moi qui tam sous idée ko te pas na yemo mon en tsuko ke pa ba kisinjora. Merci beaucoup. En tout cas, tu vas aller na la vérité place wana na question tout ngala. Bible nanga il faut ça là. Pour comme na étape na beta sur la vérité monsieur abi. Papa, omoni mon tsukana Sandra Lina. Bah c'est fréquenté presque chaque fois. Non. Mais ils a vérité dans le bano. On a découvert. Obi poani. Biloko mon tsuka melaka. Ndeko na biso moi c'est Sandra Lina mela. Zolo. Ah bon? Oui. Pembe. Aux assure Nambolo. Mais aux télévision et c'est une grande chaîne. Nayebi. Nayebi chaîne non. Nisika ni naza. Mwana tsuka biloko o ya melaka. Souvent et ça logo la youth. After le bia banda lungwa. Wileri. To chef Flore. To golia makayabu. Otali na répertoire na WhatsApp bia na binga na kilolo. Ayana. Toke kokuta na chef Flore no. To kuta na kadea chef Flore to damada chef Flore. To place mo bokono boy ko sela ndeko na half publicité. To zada na place mo na bandal to kuta na to fanda ka to kabola ka peut-être kopo. Ngana yo. Nde sika oyo peut-être ngana to ko boti la émission, nde sika ngana peut-être to ko boti la idée. Sandra Lina biloko melaka, isa biloko mona na melaka. Et je voulais dire que non, au moni bateau ba melaka zolo pona bateau ba fanda na bango moi souvent. Na asir bateau ba yebi. Bateau na bateau kaka trop. Surtout zolo ya pembe. Na on précise bien. Hein? Agitation. Parce que la fille azala qui agitée, azoye baté aloba nini, aobi perika lataki à tout moment. Ezolongwa, bazo mchoa, bazo pangusa. Si ba make up achaki, hein, ba fond de te on est comme tikala akosala ngo pe mingi te, hein, couleur ezolongwa. Et ça est loco. Et loco on a normalement elambami entre Kisinjora na Sandra Lina babote. Ba introduire ngo mwana ngo. Yo te papa shira la ka poto ngo umeni boende ni. Kutu ndenge ba ke États-Unis bo normalement fa ba ke ne ba tika yo pe. Bon atiki o ka boy. Ba sali ke ba excité ba luki ndenge na okiko se révolter. De bomoni mona moi ça comité na ba niveau. Kisinjora effectivement bazaki liboso na janvier ba fandaki. Tu moni ba bimagi wana. Hey, la Poufias, tu as créé quelque chose de mauvais. Là où tu as mis les doigts, c'est les fesses. Tu as mis les doigts dans le fesse des Koba. Comment on appelle Koba en français? La tortue. Voilà, la tortue. Alors, tu es resté là. Non, joyeux. Et pas yaya mon antuka bisingai mon antuka fa leka aleka par rapport ndenge papa Chira qui dé danseuse na poto au biso to yebi tanga ki dé danseuse ça qui mo bango moi bien té atika ba danseuse na poto boy na wana ko tu faire gona bisina no date té o daki ma sadat ngana boya ki na té biso soto ça l'émission akumisa vous papa chéri et ça la bien mais que tout ça l'émission to nous papa chéri pour nanga tout le monde ba journaliste tous abattre pour nous nourrir ba vie ba leader on biso to le ba mission na bango ba leader on biso to le gâteau Mbappé bango to pourquoi ka to yaka to nourrir to sala ka to tout le monde to kitsa ba musicien vous comprenez ngana boya kiango na lobaki esimba tabi c'est bon to lukana biso kisi nzora monde bana c'est bon nazana ba voix kisi nzora na kati ya mamboyo ngana nazana ba voix ngana za parmi bato basala ka émission ya na bango liboso o abenganga na Congo France mutayambaka grosse moulir muta filmango ezanga yango pe phare ngamu na film émission ba mona na ngamu na filmango émission ne salama na bandel koto materaza répétaka o comprendre na zwa connexion to sala émission wana o bayambaka yaya ya mona tsuka ngamu na filmango o alobaki mona tsuka bota âge à 19 ans siko lelo artiste na biso mona tsuka azan âge na maman a 22 ans. À 22 ans.
Si je comprends bien, abote qui n'a 10, à qui aiment 19 ans. Surtout, tu sais, moi, j'ai 9 mois, tout mes marrons, le quoi, moi, une année plus 3 ans, ça fait 4 ans. On a 22 ans. Si on est comme bonnet qui na musique na âge à 11 ans. Si on a yoko na 19 ans, on a comme na zemi na ndinga qui bota. Donc âge ba banda qui no ye ba pété pour banda le qui la ba kati kuna ba musique na ba on a zala yité. On a témoin en tout cas yemo atanga lobi muyana banga lobaka bota na âge à nini ya 19 ans. Na côté papa chérité. Na opé ça la lumière. Aloba bota âge à 19 ans. Voilà yana ba muta lobaka. Mais mon en tout cas yemo lobi bota na 15 ans. Na 15 ans il baza à 30 ans. Muta lobi à 30 ans mon na 9 ans. C'est la bota à 21 ans. Basa calcul wana. Oui, calcul wana munazongela suna. On comprend. Donc basa la calcul wana moi tu kabi à 15 ans. Alors lui le là à 30 ans. Moi on a 9 ans. Basa calcul c'est la bota à 21 ans. Yana banga loba botni à bota à 19 ans. Au moins ateke ba mon basa ni contredire maloba. Émission préparée za mabe. Émission préparée na mutaza zoba kisinzo raza pembeni. Faut za la mabe. Vous comprenez. Bon tout wana basa au point pour pas casser actualité affaire rigolo ba comprendre que leader na banga ye na aéroport et simbité. À ça l'émission au moins les seuls leaders à ça l'émission yé mutabengi misi abengi journaliste. Mutobenga international. Au ça l'émission bengi nani? Au bengi mutu Yus Munga. Na pour ça les émissions. Comme on a pas eu ça complot parce que l'éligible piana parce que makambo et bimika na temps junior. Makambo était à junior. Et là ça était à junior que ba mutu ozolingo kumisa. Mais mutu moko za la orchestre wana baza posa ba nuiri. Et ba lo ba empire du mal. Ba nuiri papa na bino. Complot ba sala po anini. Bango bazoluka actualité ba comprendre que artiste moko munene ya Congo ako beta concert o bango basaki chèque. Vous comprenez? O bango basaki chèque ko giti moko itambola na sima na elanda ngai. Elanda ngai. Je crois que je rentre dans bino na bandal, comme na bandal na zo na monde moto elanda ngai. Koko mananga côté ya maman poto. Nzela na zo ngela nzela nda. Habité. Moi ça na moto na bise ko kende beauté changer nzela. Na monde moto na échanger nzela. Vous comprenez? Et l'année là, tout comme il faut dans la même direction. La MBC a baluka boto ça n'est toujours en Anzela en Afrique. Toujours 24 tout le monde a des motos en Anzela. La monnaie bâton bien té, bâti bas chapeau, bâti bas cache-nez. Après, dans le but qui était non, non, qui est même côté, on a changé de direction. Quand on a changé de direction, tout le monde va finir à 4. La même peu bon on a lati to douceur à la perdre vie aller na qui aucun pas sentiment batouana baza non identifié il peut monter et ça dit que ma famille je crois que c'était lundi kokota mardi là qui m'a rendez-vous émission là qui s'injour mais mardi avant que on mardi na butu ça n'arrive na bengi latino na on a tout ça oyamba mwana comment non pour ça maman on fait pas bien brunette naïbi brunette en fait c'était quoi et motiva qui pour que oya la publication dans la Facebook soit aujourd'hui ba menace soit aujourd'hui ba attaque ou ça là qui oya ko se plaindre na Facebook on a même ba moi ba échange de paroles na ba tout sous pour que tout temps va comme ba tout le problème cause na yo ya ko ça la publication en fait exactement. Bon en fait cause il y a ça la publication là exactement parce que ba comment qui ko ba qui incompris na émission na sala qui na mona suka. C'était suite aux appels, c'était suite aux menaces, c'est ça que je m'étais dit bon déjà on a lancé publication mon ko pour relaxer qui na ngai na sala qui kaka musala na ngai je suis journaliste. Donc il y a un des qui cause la publication là. Après les commentaires il y a qui n'a pas donc j'ai pas le temps il y a pour commenter bah makambo bah le bac qui va finir bah ça les sauf que la mon avis commentaire il y a mutu moko o ngamo na répondre déjà élu o a directeur en quartier là-dedans on a eu à ça la gaffe parce que avant mon colo il doit se respecter donc on a tant la classe à contribuer de l'autre côté donc on a tant la foutre dans la minéral il est élu il y aura à contribuer de l'autre côté vous comprenez il n'a pas intérêt il y a un commentaire là et ça la commentaire peut-être honnête pour lui au dîner valeur il y a mon taux qui a des parents là on va foutre dans la classe vous comprenez donc on a eu c'est bon parce que moi je suis pas son ennemi c'est un grand frère qui est à ça la makambo na bateau basé à génération là na leki déjà pour moi na que le bang na le baboy comme c'est parce que c'est quelqu'un que je respectais beaucoup
Alors comme il descend tout bas, c'est que lui soit sur tout tout bas. Donc on a publié qui a le corona question il y a pour avertir tout peu quoi alerter bah que non moi je suis pour rien sur le dossier moi non souka. Donc j'étais et je suis vraiment pour rien parce que la yebi makambo oya lo bakiki nanga na bato batala ki émission toyoka ki on fait une émission ensemble. Alors ce qui bah maintenant c'est comment que ya créé bah appelle comment vous faites belé et yango no mona sala ma publication après bah commentaire mususu je n'ai pas commenté la tika on a le dit dans le corona à ça l'attention parce que motuno s'occupe au aller na YouTube na gamon et puis bah tout est balé na YouTube de la radio bah tout batanga tu comprends on fait la chronique parce que on aime ça parce que on vit de ça tu comprends des pensions là et tout ça là donc motuno s'occupe à dengama azala boy Ndi Azaboy. On comprend mais c'est la vérité motuno s'occupe à dengama azala boy Ndi Azaboy. Comprends il y a problème après bon ce sont des choses qui passent après je n'ai pas à aller tina ba notanga ba commentaire ba de sous ba le lac qui va finir qui c'est na tangi comme on a parce que ayebi pourquoi on a tangi comme on a donc voilà mais n'habitez pas on peut éclaircir au biso est-ce que Lelo Shadrack aza normal à resama na ekaka ninga ba nego sala ngo liboso ou soit Shadrack Lelo aza ménoncé. Donc je pense qu'après l'émission, on a commencé à m'amener normal dans la bande de Salibozo. Sauf que dans ça, la mon corps, après l'émission, on a surtout comme l'élan, victime, comme on est tout le temps dans notre émission. On vit la normalité, pourquoi? Parce qu'après l'émission, on a souka. On a combien de menaces de par exemple. La menace c'est comment il y a à gauche, la menace c'est comment il y a à droite. Qui était non, il y a le quoi où il y a mis mon sur le plateau. Il y a le quoi où il y a mis mon sur le plateau. Ah le bama kamboui, on a papa chez Zélo comme on a Zéla Tokobo. Oh oui. J'ai fait te faire lire des messages il faut ta ma pata, il faut ta la, il y a des appels que je n'ai même pas pu enregistrer parce que là la moi on est normal. Vous comprenez? Tant que tu vas bien et tout ça là, nous qui bien encore enregistrer sinon. Donc on a pour tout notre avocat. Mais bah au cas où Bamina se continue enregistrant. Il y a des gens qui me trouvent sur Facebook. Il y en a des gens qui me sur Facebook que je peux carrément te montrer. Dans l'action, la commune sur Facebook, la commune a des messages normal. Le montant. Yo Shadrack Tambola na ikenge zoba oromona stupide. Ngana zo solo la mangwa junior. Maman Mida m'a contacté. J'ai le numéro de Junior. Tout ce qui n'a pas le vieux, il n'y a pas de ranking, il n'y a pas de ranking, il y a quoi? Abetinga li solo ol. Dans JP, il y a papa. Bazaki vraiment déploré. Donc, moi, je n'ai pas un problème avec Junior. Et puis, Junior, tant que ngana zo solo la mangwa Junior, Maman Mida m'a contacté. Moi, na yo, mais na outi poto na sena gagné lié, c'est pas bien, tout ça. Tout tient assez. Quand maman Mida dit sur la langue, c'est bon, non? Na okonde soutenir. Avant rien, elle dit à moi, maman s'appelle ce qu'on sait, fait si là, je note sur le. Donc c'est si là. Déjà problème t. Et puis quand on a subi toi problème t. Est-ce que comme on est continue que yo comme on a écouté la subvention là bas. Mais ce qu'on a expliqué au vrai dossier. On a monté banquette. La côté déjà. La côté qui depuis jour va subventionner ngai. Dossier à bon ministre, même ministre Boudimbo na kuta na yelobi ou hydrokabi. A tout le monde mangama jibe source na ngoni yo babi yo. Habité. Na place mon son ngolonga habité mon consignataire. Na mi maman na te. Donc na devant le Dieu que j'ai juré. Na la moni yango na TV. Et pas un journaliste à Lokamba. Et histoire va raconter que Bayago Luka. Mais l'enquête n'a pas. Il faut que futanga. Ah, même ministre Boudimbo, n'a pas na yelobi ou hydrokabi. A tout le monde mangama jibe source la ngoni yo babi yo. Habité. Na place mon son ngolonga habité mon consignataire. Na mi maman na te. Donc na devant le Dieu que j'ai juré. Na la moni yango na TV. Et pas un journaliste à Lokamba. Et histoire va raconter que Bayago Luka. Mais l'enquête n'a pas. Il faut que je futanga.
Ah, il faut foutre la enquête, c'est un bon unité, vanille. L'enquête, c'est dire, on doit affirmer qu'il y a un complot contre JB Piana. Oui, complot, la faute, il est européen. Il y a un complot. JB Banda Kalaï, au moins, JB a un problème. Mais sur le temps mycologique, j'ai mis ça comme on a banque. J'ai le numéro de Junior. Tout ce qui n'a pas de vie, il n'y a pas de ranking, il n'y a pas de ranking, il y a quoi? Abetinga l'isolo ol. Il y a JB, il n'y a pas de base qui vraiment déploré. Donc, moi, je n'ai pas un problème avec Junior. Et puis, Junior, tant où, Nana Solo, moi, Junior, Maman Mida m'a contacté. Moi, on a eu, mais on a eu du poteau, on a gagné, c'est pas bien, tout ça. Tout tient assez. Quand Maman Mida dit sur la langue, c'est bon, non? On a aucun dessous de nez. Attends, rien. Eh bien, à moi, maman s'appelle ce conseil. Que si le Junior, tout seul. C'est si là. Déjà, problème T. Et puis, on a subi toi problème T. Est-ce que comment on est continué de comment on a écouté la solution là-bas? Parce qu'on a expliqué au vrai dossier. On a une banquette. La côte déjà. La côte qui depuis jour va soupçonner. Même ministre Boudimbo, na kuta na yelobi, pour hydrocabi. À tout le monde, ma jibé, source la monini yo, babi yo. Habité. Na place mon son wolong habité, mon conciliateur. Na eu ma moine. Donc, devant le Dieu que j'ai juré, na la moniango, na TV, et pas un journaliste à Lokamba. Et l'histoire va raconter que Bayago Lukaï. Mais l'enquête n'a pas.